D'abord, Nazo Sabino qui est Ezalate makambo oyo tozomona lelo et vraiment inde bisotunga parce que ngana fana na Canada. OK, donc fana na Canada mais aïe. Donc na yeli kaka pona yango délégation mobimba au mwasi nangai. OK. Au bokilo nangai. Donc toye kaka pona makambo ezalate. Makambo o biso tomoni awa ben fartu par rapport au pays à information besoin qui a lokuta libanda. Oui, exactement, inde toye biso nyonso toye pona kotala biso nyonso tomoni modèle basali ezekaka ndenge biso tozalaka kuna eloko vraiment ya sika na kuna na awa eza nango te, donc toza vraiment bien eloko na sengi na ba congolais ki bayeba ko batela eloko biloko oyo parce que za héritage na biso tokotikala nango organisation impeccable. Nyonso ngana monia wa nyangonde izalaka kuna. Donc koka moté to banda ko yaka awa pam. Deuxième mandat déjà au ba congolais ba mo ba lo deuxième mandat déjà assuré. Déjà assuré. De la République. Tindika toujours, Tindika, arrivé à Fachi, donc rien à dire, Béton de la République, Béton Yewana, de Fachi, au moins nous venons de Fachi, Béton Yewana. Ambiance totale, Fachi Béton, Saint-Omy, terrain stade, donc rien à dire, rien à commenter. Je donne la Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Paris, Mbote London, voilà la mboka Rifin qui sommes et Papikeli. C'est-à-dire nous sommes en direct de Stade des Martyrs et c'est une ouverture il y a G en francophonie, 9e G en francophonie au Salema parce que donc le ministre de la République démocratique du Congo balobai que non il Salema mais du moins le lo bomoni congolais bazako se déplacer pour soutenir au 9e G en francophonie, pour soutenir Mokonzi Mboka, pour soutenir Léopard pour que j'ai ma caméra surtout et les kakitoko boromona Nereni ba Kongomani bako tambola Angouma ezali le professionnel biou au moment la ndenge batu bako tambola la gisa ba Mboka la gisa Kinshasa mobimba que la Kissa partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, Paris, Belgique, Zurich, Norvège, Finlande, Bakomona, Nerenini, j'ai ouverture il y a la francophonie et que Salema déjà moi la biou Poussanaka parce que Tindika ezali ya kolobate Tindika kuteza ya kolobate parce que Congomani se déplacer baye to kutena ba Mboka na tuna ba Mboka impression na bango par rapport ya francophonie et sengo ba Mboka bazana ngo bonjour mon Mboka. Bonjour papa. Namoni au latina bilembo au relaxa vraiment que non au soutenir Mboka pe au soutenir Mokonzi Mboka na likanisa zwaki ya 9e G francophonie et ba resama na République démocratique du Congo. Ba impression nos amis tant que congolais. En tout cas na sepeli mingi vraiment pour l'information nazo uta Lubumbashi. OK. Na uti Lubumbashi biso somi balende to saboye. To katanga. To uti Lubumbashi. To yeboye poto tala. En tout cas, au exagé moko munene Mokonzi Mboka kaniseli biso bana mboka et que na ba pays ebele te mais ezonginde na pays na biso. Et sengo nini
zwakaka mboka na biso. Donc mboka na biso za mboka mapamboli. En tout cas, topesi longonya mingi na président na biso pona G oyo munene. Alors toyeki ba délégation ebimi ebele za awa. Alors biso pe tobimi Lubumbashi, to se déplacer na moninga na ngai pour toyaka total match, total ba jeune nyonso na kati en tout cas esengo mingi. Voilà, au tala souci, il y a tant que Congolais de père et de mère, Andimia s'est déplacé aïa en vivre yemoko 9e G à francophonie vraiment ba Congolais aboye né mokonzambo razana ba posa puis ba Congolais aboye né ba Congolais de père et de mère balingi moi na Swahili po sala moi bien. Banduku bapenzi tunafurahi sana na hii michezo. President wetu Fachi Beton anatukoya nai hapa aina mu Lubumbashi mu Republique mujima. Batoto bote bakatanga, batoto bote ba Lubumbashi tunamisalimia sana. She tunadideplace njuu tukwe tulione na mancho. Tuko hapa tina vile bitaisha. Karibu sana na bale batakuya kutufuata njoo kutukute hapa. Tunampatia paka papa wetu rais wa Jamhuri Fachi Beton. Asante sana. Abarikani. Muzuri. Voilà, vous comprenez, c'est l'ambiance. Nous sommes en direct. C'est vraiment l'ambiance. C'est ça que tu vas vanter. Tu es à Rolobate. Tu l'obisana nous. Voilà, tu as la maman. Tu si ça non na bande konabiso ba Congolais. Oh ba préféré. Ba vrai Congolais qu'on fait dans le pays du cuivre. Hein? Aux abongo Lubumbashi, Katanga. Et Sengo ya Rosala ba Congolais. Néango. Bonjour Molamboka. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Te santé za kitoko na ndenge mokonzi ya mboka kaniseli pe biso a organiser biloko oyo po ezala pe na pays na biso en tout cas to sepele makasi. Et puis tozo senga na ba onyo so batikali na ba Lubumbashi, Mbujima, Igoma, boya ebele po eloko ezoleka vraiment na mboka na biso photos ala wana biso ba kolomboka. Oyebisa ba toto katanga nini? Vraiment, bana Lubumbashi qui chasse les aya koningana. Awa soki ozangi koya stade de martyr, vraiment oza congolais te. Il faut zalawana. Bino po bo batikali na Lubumbashi, bozwaka ba billet, bosala ba réservation, boya ebele parce que ba jeza ebele photo sepela. Voilà. Yangwana misana na bisa bango. Merci Molamboka. Voilà, maman, bonjour. Bonjour papa. C'est Roni Ozalango, ya Romona 9e G en francophonie, na Katia Ville province à Kinshasa. Et c'est vraiment mingi na o papa Facha Sali. Donc à où mais là vraiment où mais la deuxième mandat ça na bo pete pour na papa na biso Fatima mbosa de son mboka. Ton dima kité roleka boy. Ton dima kité melongo nya mingi na papa présent Fati vraiment où mais là. Et ce mona Gims. Et si na mona te maintenant c'est pas mingi na mona eh. Na mona ka na ba télévision so na mona pe bo ça nga pe bien. Le lo Gims a cheré à nos. Malam Torozela et Torozana vraiment. Boya belé Brazzaville wapi boya bon mon live. Pas content na ba télévision bo futa ba billet. Boya bon mon live ndé makambu. Donc on a papa Fati Oumela. Voilà, au talaba Kongoman ne ba ko sepela. Na 9e G francophonie ba sepeli acte oyo mokonzambo ka sali ko mona to mona on na ba pays mususu mais aujourd'hui nous sommes très contents ya ko mona au 9e G francophonie na kati ya RDC na kati ya ville province à Kinshasa vraiment eza esengope mingi ozomona engouement ndenge nini ba imboka ba ko kota stade ndenge nini ba imboka ba ko kota stade eza vraiment ya kolobate ezape ya koganga te vraiment biu mwana mboka biu zwa ndenge batu ba kokota zwa ndenge batu ba kokota ndenge nini Congolais za mobiliser neni baza mobiliser Nelly déjà Nelly ma concert aza déjà ngambu wana akozwa pe na ngambu wana okomona ndenge nini bakaliko ya mwana mboka Fachi Beton ezo ba kongomani ba ye nango pona kolakisa soutien total et puis deuxième mandat eza ko discuter te komona ndenge nini ba congolais esengo oyo bazala ngo lelo eza kuti kolobate bomoni bat ba uti Lubumbashi bon, un peu partout pour que vivre vraiment au 9e G à francophonie. Voilà, voilà, les gens sont là. Voilà, ils sont là. Bazokota. Voilà, Baye Kokota.
pour la rotala ko vivre 9e francophonie autour na romona za bandeko ya ACP bandeko ACP voilà toromona bango bandeko ACP baye pour la kota stade bonjour mon lamboka bonjour de Ronangai ba impression za nini kotala lelo 9e francophonie na kati ya ville province ya Kinshasa to mona okala ba pays mususu mokonza mboka sali baimboka na surprise nino koyikoloba par rapport ya organisation ya 9e francophonie. Vraiment merci beaucoup monsieur le journaliste, je suis très content d'avoir un événement. Alors ngai na mukolo na botem na mboka oyo na mona mbala liboso j'ai la francophonie et à mboka na biso. Voilà pourquoi je remercie infiniment le chef de l'État, son excellence monsieur Fachi Beton Yende Makambo, pour Nangaï, de la nation bien sûr, et sans oublier le gouverneur de la ville, c'est lui, Jacqueline Robila, Bissoa Baberouge ACP. Les Bérouge, c'est pour soutenir les mandats du président de la République, Fachi Beton. Merci bien aimé. Merci, Ndeko, Molamboka, pour ça, Namoni, Olati, Bacha, il y a fait, mais apparemment, il y a pas de faire en bête à terre, tu es habité. Bissoa Bagolois. Voilà. Tu es là, qui s'est le pan, on a Bissoa, tu es Bagolois. Il y a un peu de pour la francophonie. Comme Bagolois, lui c'est qu'est-ce que voilà. Mais ils ont scolaire selon les francophonie. Il t'a que Gaulois. Dans le belagé, Kumuna Bisso, Fachi Beton, moi Maï, de la bagarre fait Bisso Mukulu. Vieux, poto la Gabisso Banakini. Vieux, Tomani Potuango. Tomani Pena Potuango. Malé, mais papa ton Randaku. Koyamba papa Randaku na yo. Faut bon gisa wese, faut bon gisa Ndaku. Yango sali. Donc Kumiso papa, moi la Maëlle, Fachi Beton. Le béton de la nation. En tout cas, Fachi Beton, père Malonga Linette. Au moins cameraman na pango sima ya misu bakongola maele bango na pango sima ya misu na leli oyo eza pinzoli pendant 18 ans tomonaka ba biloko te na 4 ans pamba ta otomoni en tout cas Fachi Beton poto lobaki vie kokisami vie totikeli au Congo zana ka roi vie comme ka roi en tout cas penda vie mutako saote vie gérer mboka ndengo gérer oyibi bakangi yo mbongo kangaki miyibi yango monesta ma minute francophonie en tout cas kitoko poto na kati ya Kinshasa Fachi Beton Mukatombolo Muamai Umela roi. Voilà, tozi ndeko mususu ndeko ba impression za nini par rapport ya kotala nguma o ezali pour la 9e francophonie. Bon, en tout cas, merci monsieur le journaliste. Moni, tout le monde a bloqué pour Paya. Mais la 4e biso moko na 4e mabé na biso ya Congo, tasu yeye to pe sanzambe le kumu, to ba poser le kumu. To za batu, to ye costeni francophonie pour eza comme ego sama azarté. Et il y a la tasse sur temps. Tant que comprendre la biso faut profiter na yango. Merci chef de l'État. Nenge ata obstacle les alliés l'amboka nenge singa mais au supporter que ça et le bakope ko nila yango mais tant que salami c'est que au supporter kango. Merci beaucoup nzama sunga to pour na yo to pour na francophonie to pour na gouverneur de la ville en plus Zena Luminu kune a soutenir biso pour to ya marambo voilà kumama nzama pambola yo ezama kamoya et ko s'arrêter après combien d'années ekoya voilà c'est to profiter autre monde yango. Merci beaucoup. Voilà au mozomo ne ba congolais ba resepela na 9e francophonie ba rotonda mokonza mboka botondi vraiment elakisi que non deuxième mandat Fachi Beton eza resamba te eza pe olobate. Merci moi la mboka. Voilà oza ambiance bon l'ambiance ezali na stade de martyr jour ouverture il y a 9e francophonie voilà vraiment eza rolobate eza roinda rolobani ni mwana mboka par rapport ya 9e francophonie mokonza mboka a pensé na population na ye pour que ba organiser 9e francophonie ko kolobani et là na mokonza c'est loko donc loko esalema bana mboka na biso bana esalema mais esalema ndenge esalemi eloki donc mboka na biso comme donc kitoko donc à l'aise ce que l'on appelle c'est ce qu'on a festé mokonza mboka parce que asali l'euro donc et peut congolais esengo na motema donc netinga bona je sengo na esengo makasi ne na moni na koti donc na sentir tout à l'aise na mona tête donc mabeki et là on appelle ça mokonza mboka félicitations on appelle ça félicitations donc il va continuer à nenga za boue Fachi Beton voilà moi mayoro lo banini
Bino babenga na mikolo génération Fachi. biso Fachi Béton. Voilà. Ngai nazana esengo makasi nde namoni réhabilitation ya makambu. Ba stade tongami, ba biloko sika sika komi, ba propriété komi. Maintenant osenga na bandeko na biso, to batela biloko na biso, ba saeli biso et pas gouvernement. Vraiment. Po ezalaka kitoko tango bato libanda bazoya bazomona biso pe spécial. Mais na question voilà. Est-ce que nous avons la francophonie? Est-ce que nous faisons les jours fériés ou bien nous faisons les arabes et les canons? Les cas parce que les dans la bamboka surtout les arabes ne pe lukanisi ya mokonzamboka asengaki ne ba organiser la pays mususu ba organiser pe na kati ya République démocratique du Congo. Voilà. Non, si na 20 mai ouverture nous surtout les atos que na 20 mai pe au monde na site nous surtout à francophonie ouverture les lelo. Voilà. Ah ba imboka ba préféré parce que moi musique Roberta mais partout ouverture déjà et c'est ça la mission que na 20 mai au monde déjà ba ko taper na 20 mai. Merci beaucoup moi Lamboka. Voilà, nous sommes en train de continuer. On passe de l'autre côté. Voilà, venez. Toro Tambola, dans la stade des martyrs. Tozo Tambola, on a ordre Oeza Awa. Bande Koba au côté un peu dans Moulongo pour ne pas créer des ordres. Mais dis-moi, vraiment, Baimbo Kaba au Kota, la Kimia surtout, sans bousculade, Baimbo Kaba au Kota, vraiment la Kimia. Voilà, pour la Okota, ils ont juste bracelet. Pour la biso, journaliste, nous sommes, on a des invitations spéciales. Vraiment, Tokei, Tozo Tambola, Tozo continuer, voilà comment on est, Bazoya. Oh, voilà, Tomo Nipe Papa. Bonjour Papa. Bonjour. Bonne santé. Santé Kitok. Le lot au 9e francophonie et la mboka na biso ba impression aux années par rapport à l'organisation ya la francophonie et puis par rapport à mokonzamboka Arobunda de manière à ce que Congolais a se retrouver vraiment que non aza Congolais. D'abord nazo sabino que ezalate makambo oyo tozomona lelo et vraiment inde biso tunga parce que nga na fana na Canada. OK, donc fana na Canada mais aïe. Donc na yeli kaka pona yango délégation mobimba au mwasi nangai. OK. Au bokilo nangai. Donc toye kaka pona makambo ezalate. Makambo o biso tomoni awa ben fartu par rapport au pays ya ba information besoin qui a lokuta libanda. Oui, exactement inde toye biso nyonso toye pona kotala biso nyonso tomoni. Modèle basali ezekaka ndenge biso tozalaka kuna. Et loko vraiment ya sika na kuna na awa ezana ngote donc toza vraiment bien. Et là on a sengina ba congolais qui ba yeba ko batela eloko biloko oyo. Parce que ça héritage na biso to tikala na organisation impeccable. Nyonso nga na monia wa nyango nde ezalaka kuna. Donc koka moté to banda ko yaka awa pam. Deuxième mandat déjà au ba congolais ba mo ba lo ba deuxième mandat déjà assuré. Déjà assuré. Donc mutu moko te wa azali ne lo côté ya ko loba. Mandat déjà mi balé ezali. Tango tozo kota tozo changer pe constitution ba congolais ba bi a changer la constitution comme à 10 ans. 10 ans après, 10 ans après. Tant que tu as changé la constitution, ils ont taillé na mesure ya Rwanda, tu as l'union, c'est ma réunion, c'est ça qu'on a nagati. Tu as une constitution izalaka ya mboka. Ozoka les pères et les mères, parce que Congomani nyo surtout aza vraiment mobilisé na ndenga mukete parce que babi béton, Fachi Béton, c'est vraiment la béton de la nation. Parce que na tamboli lelo Kinshasa mobimba, na romo la nengeni ni Congolais a mobilisé pour aya kokota 9FG à francophonie, zakutu ba ventirité. Voilà, bonjour Mwalamboka. Bonjour papa. Santé boni. Kitoko papa. Rigolobani par rapport il y a 9FG à francophonie. La toute première fois na Congo tout le monde est lobo. Yango mozomona donc engouement total. Donc on ne sait pas quel plaisir, quelle joie de la Congolais mkola lelo. C'est pas donc on est joyeux vraiment.
Vraiment très joyeux avec mes enfants. Voilà. La francophonie. En tout cas, merci beaucoup à Fachi. Okay. Merci beaucoup. Deuxième mandat assuré. Assuré. Ok. Oh, moi de papa. Non, problème à deuxième mandat, il y a deuxième mandat, plus bonus. Il y aura aussi des bonus. Okay. Deuxième mandat, c'est les droits des constitutions et les droits des peuples souverains comme nous. On doit essayer aussi de modifier encore pour que notre président, parce que c'est un président qui a une bonne idée de construire notre pays. Okay. Avec ça, je sais bien qu'après deuxième mandat, plus mandat de bonus, il faut faire quelque chose de bon. Merci papa. Bonjour Mwalamboka. Bonjour Mwalamboka. Ami mwana pa mwana président ya sikanenga ko doubler mandat oyo zoya po bango baza service ko kola kitoko ko ba classe ya ofele et ba sama su pona bango na tango na bango. Voilà, oleko lobi makambo classe ofele o lelo oyo ndo bana ko futa bana Minerval ne o futa su bana Minervalité et sengo oyo ozana ngo puis ko mona susu ndenge nini mwana mboka Fachi Beton akoluka ba congolais baza vraiment na kimia o ko baksanini. Vraiment, c'est un songa parce que Kofuta Minerval est songa l'économie et comme au stade ngami sala musuna mbongo wana popo makamulanga simbo bana bakola malamu po mbongo zero futa na zero permettre teke ngai na sunga bana na makamebele alors nzamba pambola yake liboso po ba mande baksa mata ya misatu pe ta 4 meya ata 18 te koma po bana biso bakola malamu ba batatu la komone tango nyoso na boma ina bango. Merci beaucoup Mwana Mboka. Voilà, on toujours continuer. Toujours continuer, Bakongomani Baroya, ça dit vraiment Kinshasa est en mobilisation. Kinshasa est en mobilisation. Kinshasa vraiment est en relobate. Mbote Mwana Mboka. Mbote Ndeko. Kota le loge 9e ja francophonie na Kinshasa oyo baksanini. Bon sengweza nini? Sengweza oza na musika mais na moni sengome pusani pembe nanga parce que na kota la nenga na koli na mboko yo na mona ba initiative aboyete. Alors na ngane sengo mingi parce que développement ko mona na mboka na biso par rapport ya conjoncture ya lelo. Ba o ba ko ya na sima. Ba meka ko zwa mayele pe bolingo ya mboka lokola papa na biso azui bolingo ya mboka na biso bo. OK. Merci beaucoup Mwana Mboka. Voilà, tozo tambola. Tozo tambola Nelipe ma concert Nelly Azar Kotoyo. Voilà, ce sont des hôtesses pour la Romona Kolakisa que l'organisation est assurée vraiment. Vous voyez, les hôtesses sont là. Bazo Kota, Bazo Salantré na Bango, les hôtesses au baillé pour que va servir tout là. Voilà. Mona ba mama pende baza mobilisé bala télé en route uniforme pour leur laxer qui non baza vraiment ba vrai balamboka de Congo et de père et de mère voilà na kota na katikati pour ça la bien mbote maman mbote papa c'est ngoni ozala ngo comme la ja francophonie na mboka la biso au moins la mboka Fachi Beton asengaki ezala organiser awa Mukwantombolo a salbiso eloko moko ya kitoko a organiser francophonie pona biso na RDC talaka biso ba mama tolateli yango ministre ya sport a offrir biso po tozala toyepe tozape na équipe na biso ya ba sportif ya tir à la corde yango toye ko soutenir bango biso mo pe to benda kasinga tozomona Fachi Beton apesi biso occasion ya ko participer na francophonie biso OK. Ah, on se parle à maman. OK, voilà. Mbote maman. Mbote. C'est on aux alango, le moni francophonie na kati RDC, na kati République démocratique du Congo. En tout cas, na sepeli na eloko président de la République a sali pour ngai en tant que président de la fédération francophonie est ravivé flamme ya sport na nzoto ya ba congolais. Na ba o nyonso bazalaki ko négliger moi sport depuis bayoki masola francophonie donc biso ba fédération to komi na importance ba allo en tout cas mboke bongaka na makambo boy voilà on bani pour la mokonza mboka
ayebi ya ayebi o na loba pona ye ayebi. Voilà maman Oro Baksanini. To sepeli na francophonie nde na mboka na biso en tout cas président biso coup de chapeau Fachi Beton toujours 2024 to voter kaka yo Maman Mireille Massangu ya ministère à genre et famille biso ba na biso lo sapesi mundelo toya na lelo na ouverture ya francophonie yango na pesi mama na biso mbote Mireille Massangu bibi muloko ministre ya genre et famille et enfant pour la francophonie yende mama francophonie yende mama yango atindi biso toze belé tozo ya cabinet mobimba toza na kati ya francophonie lelo pour na ouverture. Voilà, je suis pas seul, je suis accompagné avec ma consoeur Nelly. Pour Yazaki déjà Kotoyo, on a ko rejoindre. Elle est là, moi la mboka. Moi bien. Ça là, moi bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup de Castro pour passer en antenne. Voilà, Balandia Tindika, nous sommes déjà en direct. Il y a francophonie. On a déjà tous en quatre stade de martyr. Rien à dire. Rien à dire. Ah ouais, déjà. Nous on a amené sur OK. Bateau nous sur Balobaïke. Et go Simba te. On a déjà que OK vraiment ah on a quatre stade de martyr. J'ai à francophonie 9e édition. Donc tout ça sur les terrains. Tindika toujours. Mbote na yo refin qui sont bena papi Kelly ba mbote na bino bisika bozali na bosanité. Maman Jeninda ya joyeux anniversaire na yo bisika ozali balandi ya tindika bomo tout ça déjà sur les terrains. 9e édition ya G à francophonie. Mbote na ngana équipe momba ya tindika télévision biso to zalaki déjà na 4 ya stade de Martyrs pona 9e G oyo. Toko zoapé lokola de Castro confrère nanga uti ko zoa ba imboka mususu pona mais par rapport à Senga Obazan, on a 9e édition à francophonie. Nous avons moi quelques bateaux pour na Kosolana par rapport à 9e édition. Nous avons réussir mais tout le monde qui va payer déjà ébélé, na 4 déjà plein à craquer, tellement ébélé. Oui, ma consoeur est à parce que déjà stade de Tondi, les bakino banda bon déjà Tondi, na terme bakino ne ba itizara. Voilà ça déjà Tondi, bon mona bo officiel ne ba okota, bon mona ba imboka neni ni ba ye ko mona oje à francophonie et puis kotala ba infrastructure oyo mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ya pesibiso, c'est vraiment il y a pas match, il y a pas photo, les akutu ya lobate. Vraiment. Les akutu ya lobate. Voilà, bozo mona déjà cortège ba délégation, on est ni mazokota, ni baye. Vraiment, ils ont relobate. Vraiment, Fachi Beton, ils ont vraiment lumière, il y a République démocratique du Congo. Vraiment, le béton de la nation. Vraiment, ils ont relobate. Pour stade de Jetondi. Donc, à la question, il y a béton. Rien à dire, rien à commenter. Donc, béton partout, béton toujours. Le président de la République a toujours l'icolo. Babi qui va imboka bazolo bake 2024 au Kakaye. Bon, c'est le deuxième mandat pour nous. Ça vraiment, en tout cas, et très longtemps. Bon, on a délégation, délégation de Jésus Kota. Est tellement ébélé. On a délégation de Kota. Tellement ébélé. Stade déjà, ils ont tombé. Ivoirien, Kota. Donc, délégation à Côte d'Ivoire. Oh, Guinée, Bazoya, Bango Nyonso, on a déjà délégation à français, Bazo Kota, donc déjà là, sont là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vraiment, je suis là avec ma consoeur Molamboka Nelly. Est-ce que Nini par rapport à stade et ton ami, quand la 20 mai et Zongi sera, il y a Arié Foreman, d'ailleurs, Mohamed Ali. Balobikutu 20 mai si la bien té Fachi Beton a quoi cheveux 20 mai et puis a pesé en sens on ndenge zalaka na ba stade nyonso tout ndenge zalaka na ba niveau international. Voilà, pour le stade Tata Raphaël ndenge to lobaka biso nyonso. Wana kutu to ko bakisa malobate donc voilà, là ce sont des Sénégalais. Voilà, ba Sénégalais ba délégation à Sénégal et déjà donc il n'y a rien à dire, parce que la Bilili les gens sont là qui s'accueillent. Fachi toujours béton pour na Moussala qui toko ezo salama. En tout cas pour na stade Tata Raphaël pour te bien rappeler 20 mai. Moussala est vraiment qui toko. Tout le monde a ne ba le bara
Kinshasa, kin label. Donc kin ezongeli biso lelo label. Voilà wa ba gabonais. Natanga Mobutu, to mona kindenge kin ezalaka kin label, lelo kin ezongi susu kin label. Pona ba imboka nde balobaka ke non, Kinshasa ko bonga lisusu te lelo to moni ke kin ekomi ko bonga. Donc ekomi kozwamo ampleur nango ndenge ezalaka kala na tango ya président Mobutu. Ndenge to ndako mona na bilila tabiso to zalaka te mais to monaka. Tozo Mbappé ba judoka, je pense que ce sont des judokas ou comment. Oh, bon, voilà, c'est un peu ça. Oh, voilà, nous sommes là. Oh, nous sommes en direct. Tindika Torata événement parce que Tindika dit Fachi Béton, c'est-à-dire Tindika Torata événement. Nous sommes en direct des stades des martyrs là où ouverture il y a déjà francophonie et Kosalema. Malgré ça, il y a mis partout, mais Awande vraiment c'est officiel place. Voilà, différent par rapport il y a ma place monsieur parce que Mokonzamboka, Yemogo Arozala Awa, voilà. Robaksanini par rapport il y a Toyambi Bajidoka Bamsusu Baroyuko. Voilà, Toyambi Bajidoka il y a Kamsudo de Balobi, Kamsudo sur la bango par rapport il y a GF francophonie, bango peut bailler bazar participants, Tonegito sur la bango, tomoni déjà bazar à sur place, tout ce que met sur la bango par rapport il y a 9e GF francophonie. Ouais maître, bonjour maître. Bonjour. Oui, tout le monde est na bilenge na formaka. Est-ce que bango pe bako bunda? Non, bako bunda te mais toye pour na ko soutenir œuvre à président de la République parce que ndetinga moni 5e dan banana banda sport na nos activité internationale et salama na noté mboka o. Ko banana ba époque ba Zaïre. Donc pour na biso eza eloko mo photo pesa coup de chapeau na président Tshisekedi Fachi Béton. Yango moni o eza club ya FARDC. 14e région militaire. Donc, région Kisasa, 14e région militaire. To Zubana, to Sengina Bapara Baya, pour d'abord, objectif à Liboso, pour remercier le chef de l'État, pour l'infrastructure au Tongi, pour le sport. Deuxième objectif, pour Bana OEP, tout le monde s'abango une activité internationale et Salamaka, surtout ouverture. Et troisième, pour nous soutenir, Moutonio Sobabengue Congolais, où il a participer. Et ça, c'est pour biso to participer, to fa nananda ko biso tangsudo et ça bongote, to yé pour soutenir bango. Bravo à tous les amis qui vont participer. Voilà, moi la mboka Nelly, est-ce que ça moi tout no rego baksa pas mettre. Toi qui déjà le bic pour soutenir ba OP baye. Est-ce que ndenge bino boza retenir ba o baza retenir et ça là qui bino moi motema pas citer ndenge ba bino za ki retenir. Normalement, toza na plus de une centaine de sports na kati ya Congo. Surtout le but que Bissonion s'auto participer. Donc on a même une année ici la rati. Le rôle de la journée qui est bien proclamé. Donc pendant que ça ne pas cité pour tout ça d'abord un esprit il y a fair play, il y a sportivité. Il y a un moment biso to yé pour to la que to yé pour to soutenir bango. Voilà, merci. Année auto ça peut année électorale. Tout ça qui na maponami déjà pour na il y a 2023, deuxième mandat du président Félix. Au le banni n'est pas pour l'action du président de la République à tout ça. Nalobi, et le reconnaît c'est la cabine moko bomoni. Bino moko bomoni. Je me réserve parce que je suis aussi colonel. En tant que grand maître, je me réserve. Voilà. Nous sommes apolitiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi la mboka Nelly, Tozo Kende. Voilà. Voilà, on est stade d'échanger. Et ça, vraiment, il y a Rolobate. Voilà, Tindika. Qui dit Tindika, qui dit Fachi Béton. Parce que c'est une chaîne qui accompagne la vision du chef de l'État. C'est une chaîne qui accompagne aussi les institutions de la République. Et ça, il y a Rolobate. Nous sommes vraiment en direct. Il y a un stade des martyrs. Voilà. Nzunga ma famille, ndenge ba Congomani babenga nzunga ma famille, ça dit tout est là au ndenge stade comme déjà Kotonda boye, ndenge stade déjà comme Kotonda, ndenge stade déjà comme Kotonda, yango on a déjà ba écran GSA partout
et entouré déjà stade pour na accepter vraiment battre la temps à l'écran géant et aux ala malam ming moi mboka Nelly au Baksanine par rapport il y a toujours il y a ouverture à biso francophone. Voilà, nous sommes en direct au stade de Mathieu, ouverture de jeu, 9e jeu de la francophonie, 9e édition. Donc ça, sur le terrain, Tindika toujours le colo, ça fait voilà, tout ça va. On a toujours pas participation à maman va nani. Moni bino awa to éviter boza ba. Oui, tout ça va participante na Etali Nzango. Pour les cultures ya mboka, en tout cas il fallait ka eza. Donc to moni ba maman vraiment. Et surtout pour la il y a la 9e gère. On a battu que Simba échoué, tout le monde déjà ouverture, déjà c'est bon déjà. En tant que maman, notre participation côté le Mali, on a président de la République. En tout cas, on a président de la République, coup de chapeau, et puis on a remercié surtout qu'il y a Beta qui s'était dans la G à Nzango, les G africaines, et que Bapagno Sobaya qui baille vraiment sport ou des alliés Nzango va contacter pour équilibrer. Voilà, maman n'a pas pu monter dans un concert oh, Mbote maman. Oh, lobby oui bien sûr Bobé Taranzango. Oh, est-ce que vous êtes sûr et certain que non ceux qui bo Betty Nzango bo ça biso sonité par rapport ya na mise sur Bapay. En tout cas toi que Sabino sonité tel que nous sommes là. Zaka tobi ke bataka bazalaka na katikati hein, trois koto capitaine na katikati, c'est juste pour permettre na babuteur bazala l'aise batia ba kao poto gagner. En tout cas ça il y a pas de doute, ça va aller. On est tant que yo capitaine, yo mo poé ba que non o ya betara bien, o ya betara mabe, o ya betara boena ça la classement na chako yo na pointé haut. Exactement. Tout à fait, c'est comme ça que tout ça la classement na biso. Merci maman présidente. Merci. Voilà, nous sommes en train de continuer. Promouvoir davantage. Okay. Il faut que Nzango ezali. RDC et le Kwamakas. Merci beaucoup à notre président. Voilà. Oh Mona, moi, est-ce que moi traité il y a moins Nzango, moi extrait kaka et ouais moi ça. Voilà. Ok. C'est le jeu des pieds. Voilà vraiment Jean Nzango et Zaouti le bal sous-souté mais on va quitter Nelly. Non, vraiment. Voilà. Voilà. Matos à Siga. RTNC vraiment Matos à Siga. Fachi Béton. Ezero Lobaku Touté. Ezero Sambate. À mettre tous les Congolais à l'aise. Voilà. C'est vraiment Ezero sur Rolobate. Et l'autre Makassi, Matos ya Makassi, c'est-à-dire aux hommes on a régie numérique, il y a Sika, Nandenga Mukete, voilà. Marcel Thank you.
Tout na systématique à Fachi Béton, zomon na RDC. Donc et comme immobile. Et tambolaka déplaçaka. Donc zomona artiste wa ndima ko pesa nzoto na ye, nyonso na ye pona mboka. Bozomona kaka donc avatar quoi. Avatar. Toujours. Événement oyo eza événement monene oyo etali mboka alors mpona congolais nyonso oyo aza conscient aoyebana na ndako te alors lokola eza événement moko oyo ezosalama mbala moko epuis eboyaka lisusu lelo te eza événement oyo faut toprofite na yango tomonisa mpe bana ntango bakokola babeta histoire na bagénération mosusu lokola biso mpe babetela biso masolo ya alina foreman ke bango mpe bavivaki événement ya francophonie na époque na bango oloba nini par rapport ya mwana mboka wakokamba mboka oyebisa participé vraiment tozotombela ye toujours ya makambo ya malamu po ozalaka congolais moko oza jaloux po oboya misala oyo mokonzi ya mboka azosala eloko oyo eza na baavantage ebele parce que na nzela na yango toyoki eza na plus de 40 pays 43 pays ya Europe tout comme ya Afrique eboya déjà bato mosusu oyo baza na idée ya mabe ya Congo par rapport Congo eza guerre Congo eza makambo mabe occasion ezopesa motu nyonso accès ya komona ke na Congo il n'y a pas que la guerre, il y a aussi de bonnes choses. On peut aussi recevoir les gens. Et puis en termes de tourisme, les autres ça m'a embébélé, moi je me pose là, je me tambola ba hôtel, ba boîte de nuit, je ça bongo, donc les événements à faire ça. Dans les francophonie, pour bénéficier de la stade pour les arabisés, pour bénéficier de ma embébélé, donc vraiment le Kondiamboka ici quand on soit mis, il n'y a pas de biso ba congolais tout ça dans la moutema, au lingami car la IDPST, au lingami la ba congolais ni on se occupe de la partie politique le rôle à biso. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, bonjour mon frère. Merci, bonjour. Nous sommes là au stade de Martyr en direct des Tindika Tindika par rapport à la 9e G de la francophonie, 9e édition. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au G? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi? En tout cas, je remercie d'abord le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui, par sa volonté, il a voulu que le peuple congolais puisse sentir tout ce qu'il a vu aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas. C'est à travers sa volonté politique, c'est par rapport à CG, on a vu ça, et par rapport à comment est-ce que le stade de Martyr s'est fait transformer. En tout cas, j'ai dit au peuple congolais, ce que je peux demander à toute la population congolaise, vraiment de rajouter encore, il s'agit au chef de l'État le deuxième mandat, parce que ce qui nous fait vivre aujourd'hui, le jeu de la francophonie, c'est un jeu qui n'a pas été fait dans la
République démocratique du Congo. Et c'est toute la première fois que CG puisse se passer ici dans notre pays. Et des fois les Congolais, ils oublient. Ils pensent que les Jeux de la francophonie, ça a été déjà passé ici. Or que non, là c'était la 14e sommet de francophonie. Ce n'était pas les Jeux de la francophonie. Alors le président Félix nous a fait vivre ça. En tout cas, on est satisfait. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président Félix? Parce que tu viens de dire que ça n'a jamais fait, tu n'as jamais vu ce genre de jeux ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président Félix? Mais oui, madame, bien sûr, tous les Congolais sont témoins. On n'a jamais vu ce genre des activités dans notre pays. À part, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, en 1971, on avait vécu une histoire de Ali et Foreman. Et après cela, on a vu les Jeux de la francophonie, on est satisfait. J'ai dit merci au président Félix Tshisekedi qu'il continue de faire montrer aux Congolais ce genre de choses. En tout cas, on est satisfait, madame. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tu continues toujours, tu solo lana maman. Mbote maman. Mbote maman na ngai. Maman to monio awa to ebi ki olembi nzoto me oye kaka awa pona ko soutenir mwana na yo. Na likanisi oyo akomema 9e Jeux ya francophonie awa na République démocratique du Congo. Okoki oloba nini par rapport ya esengo oyo zoyoka na minute oyo pona 9e Jeux ya francophonie. Mwana na ngai koko na ngai na tondi mingi. Pona eloko oyo papa Tshisekedi oyo wa Tshisekedi Félix na tondi nzambe mingi. Tala age nazali awa naza na 70 na ndambo. Mais sengo esalinga kaka nakende komona mwana oyo papa Tshisekedi amukolo atikili biso. Nga nazali mama présidente ya baveve pona mboko oyo mobimba Congo mobimba. Nalobi nakotikala te mazima naza kobela. Nga nalobi nakende kaka komona mwana oyo tozokobondela na nzambe ete nzambe abatela ye, nzambe asunga ye, ye na mwasi na ye na bana. Tobosani te oyo babengaka buya mwana buta oyo azosimba mpe bamama mpe kobenga bango te toya yango wana toye mkoko na ngai. Esengo naza nako naza na esengo mingi toza na bamama mosusu osi bakoti bamama mosusu batikali. Merci beaucoup Coco, merci vraiment. Voilà, balandi ya tindika tindika. Bon, continuez toujours, vous allez brancher pour nous vraiment information. Oh, il y a 9e Jeux à francophonie, nulle part ailleurs, surtout dans Tindika Télévision, vous avez vraiment décidé, vous allez vraiment brancher. Merci beaucoup. Ouais, parole diplomatique. Parole diplomatique. Toujours Fatou Béton. Double comme ça. L'intelligence au sommet de l'État. C'est l'arrivée. À la terrain, donc ambiance totale. Pas de problème, pas de makambo. Pas de solution. De la République. Tindika toujours, Tindika, arrivé à Fachi, donc rien à dire, retour de la République, béton, Yewana, arrivé de Fachi, au moins il y a un Fachi, béton, Yewana. Ambiance totale, Fachi béton, c'est commis.
terrain, stade, donc rien à dire, rien à commenter. Le don de la République, donc plein. Bamini, tout cas, délégation, cortège de sécurité de quota. Donc, on s'appelle Bati de Kassi, Kokoma. Syndicat, toujours. Ah, ben, quand tu as pas là, vous avez vu mon code, donc, béton d'armée, béton de la République, donc, nous comptons Bolo, Talara. Ce qui était là, tanda comme si les soldats ne se quittent pas. Les soldats, personne n'a pas ça comme soldat. Et personne n'a pas ça comme soldat. Moni Ngwanda Zanga, pardon, mon frère m'a soufflé, en tout cas, je me suis dit dans l'idéologie Zanga Mobutu, donc Congo est uni, Congo est tribalisme, Congo est Swahili, Moluba, Namoni Maman Nanga, le mwana nzela po eza biso linga des autres te o bato ya mabe bakotia bakokanga yo mpe bakobwako na lubwako po toboyi na biso okangi ngo ke nango kolongolanga baniere papa na bien soyez prudents. So torcher ma poche. Va torcher. Toye na stade. Toboyi des autres. Toye na stade ya papa Raphaël. Été. Stade des martyrs. Toboyi des autres. Toboyi Kuluna. Yaya. Baokanga yo. Baokeno na lubwako. Honorable